La célèbre chanteuse de gospel, Ida Moulaka, séjourne depuis hier après-midi dans l'une des cellules insalubres du B2. Elle a été arrêtée hier vendredi, le 2 juillet 2021, en après-midi, au quartier de Charbonnage, à Libreville, par les éléments des tristement célèbres BD pour une affaire d'agression contre Ngwema, son ancien mari. Bandeko, boyebi tina bakangi chanteuse ayembelaka Nzambe, Ida Moulaka, pona partouze. Ba photo na ba video eza na kati ya propre téléphone na ye. Donc tango asalaka partouze na mibali mosusu, non eza bongo kutu te. Tina bakabwana na mobali na ye po balobi ancien mobali. Tina bakangeli ye eza nanu boye. Bolanda nanu na bandango ne bandeli. Bo comprendre histoire ya mosali, moyembi, selo bango ya nkolo, ya gospel. Heureusement bango bakomango bien, bayembelaka. Donc bali ba chanteuse ya gospel. Eza bien. Eza te ezala directement bayembeli ba chanteuse ya Nzambe. Wane ninga kozala plus grave lisusu. Mais bolanda lisolo ya Ida na mobali na Ngwema, ndenge lega na histoire na kati ya Gabon. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko mwasi oya kitoko bozomona Ida Moulaka, ye bazala na mobali na ye, ali femme mariée légalement. Alors ndenge zawana ayembelaka nkolo, ndenge bolobaka na Congo, donc ali chanteuse ya miziki ya gospel, miziki ya Nzambe. Alors ye ndenge zawana bomonaka aza na niveau na catégorie neti ya balor mbongo ba mari misamu. Mais sikoyo ye makambo nini asalaka? Asalaka makambo yo bozako kolobela Sœur Marie Misamu te, to obolobelaka Sœur Marie Laure te. Non, Sœur Laure mbongo te, mais oyo yazo sala asalaka ba partouze na mibali. Donc ba mibali oya ba showbiz, ba mibali oya ba acteur. Donc ba elingo lo ba boye. Na Gabon mibali oyo ba kombo na ba oyo ba yebana. Donc ndenge bobanda ko lobela kaka o Marie Misamu abima na Jibem Piana, abimaka na bato teli boye, Lor Mbongo abima na mutu boye. Donc ndenge bokanisaka na ndenge bolobaka. Mais oya yesi koyo eza ya kokanisa te, eza penza réel parce que ba preuve ye moko aza nango. Abombaka ngo na telefone na ye, aza na mwa ba telefone ne mibale soki misatu. Aza na moko etonda code, abombaka ngo pe bien. Abomba ba photo kuna na kati oyo basalaka siko partouze. Donc eza te ke ye na mobali moko, me bakokozala mibali mibale to basi mibale. Ou bien basaka groupe bazo sangisa nzoto, donc yango na partouze bazako sala. Alors sikoyo mobali na ye tango kaka amona ba preuve wana na propre téléphone ya mwasi. Donc mwasi Ida, sœur na biso oyo ayembaka banzembo ya nkolo, ye moko na téléphone na ye atia photo te, me ba photo na ba video ebele ya partouze. Alors mobali na ye azwi yango kaka mbala moko, na malembe nyonso amemi yango na tribunal kuna na Gabon. Boyebi bien tribunal ya Gabon kuna ekipaka te ke yo muto za célèbre n'influence. Ya Congo pesa ndengwana bien sûr na maloba.
mais ya Libreville en tout cas e fonctionnaka vraiment ko fonctionner mobali amemi alors justice etali makambo oyo kutu sans appel bamoni ba video bamoni ba photo eloko basalaki kaka batia na bespere batala ba video yango na ba photo soki eza monte te soki eza nini te ate ezomonana bien ate eza image eza claire eza kitoko mais bespere balobi oyo sans appel eza réalité alors justice awumelaki te akati mbala moko divorce oyo mobali asengi mpe alobi na mobali okogarde biloko nyonso ndaku mbongo na yo na ndambo ya mbongo ya asalaka mpe okogarde na bana donc nyonso yo moto okogarde ye ndeko mwasi Ida Maluka akende kuna akontinue bapartouze na ye bon justice etindaki te akende continue bapartouze mais justice esalaki ye penza ndenge justice ya Afrique ezalaka kuna priorité ya mwasi eza te priorité eza na moto nyonso alors lokola ezalaki likambo ya partouze bajuge ezala ya basi ezala ya mibali en tout cas motema ekosala bango pasi ekosala bango pasi kaka te mpo bamona ndeko mwasi oyo ayembelaka nkolo azosala makambo wana non ekosala bango mpenza pasi mpo ndeko mwasi oyo ayembelaka nkolo banzembo na ye ya louange basepelaka nango yango basambelaka nkolo bamona azosalela bango bapartouze wana mpenza likambo ya liboso ekosala bango pasi ya mibale boyebi ata na explike te bakotala bilengi oyo mwana mwasi oyo azoyoka biso toyokaka yango te yango wana tribunal ewumisaki kutu te na bavoka ya mwasi kutu bazalaki na maloba koloba kaka mpo bazwaki mbongo alors menasa motema to na misu na bango elakisaki justice akati makambo bien sikoyo ndeko mwasi Ida Mulaka asuki bongo te ye lokola mobali azwa tu bana mbongo nyonso atikela kaka akontinue bilengi banzembo mpe na Gabon mwa etekama kitoko eza te banzembo ne basabote mpo na nini mpo azali deja moto asalaka bapartouze akoyembela nkolo na mosala nini ebongi yemba mbala moko neti bamadonna bayembaka soki akosala babiloko akosala o bachanteuse nyonso basalaka asala mayembela susu gospel te alors na makambo wana tu ndenge ezilaki ye na mwa barelation oyo bakamaradi na ye ya partouze bapesi ye mwa kelike mbongo azwi babandi bakende koagrese mobali na ye mpo ayebi ke ntango bakobeta mobali na ye soko akufi ye akorekipere bana na biloko wana parce que bana na ye bakotikala beritier ya papa na bango ntango bakotikala beritier ye mutu akoya lisusu elakisi ekokoma lisusu ya ye yango wana ndeko mwasi atindaki babandi kotinda atindaki babandi nzoka mobali ye pesa prepara deja na makambo ebele bataka ye me bakoka ye penza te alors aporte plainte kobenga bengi kaka mbila basakani te bazwi ye mbala moko asambi basilisi justice mbala moko babwaki ye na prison na miniti oyo azali na kati ya selile ya isalubre oyo ya BD na kati ya prison wana soko oke na BD na selile BD okomona ye aza na kati kuna na baprisonnier mosusu bazali kobeta nzango to bazali kosolola kuna partouze eza te ndenge eza boye akangamaki kaka lede oyo kokendaki kaka lede donc awumelaki kutu te mbala moko akei kuna na prison na bango aza deja na selile na ye ya na BD kuna pona affaire ya agression atakaki Monsieur Ngwema kanisa Monsieur Ngwema ye atikaki ye nanu ta po arekipere biloko nyonso alors ndeko mwasi akanisaki ndeko Ngwema azalaki yuma sikoyo ye abeti je wana me sikoyo amoni oyo babombelaki na sima lelo chanteuse asambwe aza ya kosambwa bavideo na ye ya partouze na kanisa kala te tokomona ngo bisika kaka
tomesana komona ya bandeko nyonso o basalaka yango. Na sukisi awa botika la malamu ngai pe nake kotala. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.